bien aimé, surtout ba maman nanga ba papa. Mèche aussi tolobelango, ba plante aussi tolobelango. Et kakate brésilienne des arabiens non tout. Notre maman a vu révélation les sous ezaka ba confirmation ba mambo aussi tolobela. Ba place biloko wana utaka ya monia on a cimetière. Or moi je disais que ba biloko wana eza ba biloko utaka na deuxième monde, bien aimé. Eza ba sirène de ba créer ka ba biloko na pour que ça la concurrence continue dans ba monde na mokili na biso awa. Alors pour te poser une question, eza que ba papier otomona ba tchana ba mèche na ba panneau aussi mona ba toana ba tché na mèche wana ba tresser très ce sont des sirènes ba maman na ngai mes sœurs et ça ba sirène on doit faire beaucoup attention avec ce genre de trucs. En tout cas c'est ngana nzambe au se dépouiller au kouri kolongola nyonso ma monte mais malem la Bible dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Alors tout tambo donc ces révélations pour ne bien ko sunga nzambe tanga pesaka message tellement nzambe bon nzambe na yenda yebaka message on pesa ngo pour na tambo et pour na minute sur les camps pour les gars oyo biso tozo ko ignorer peut-être les gens ndeko bandeko mususu nzambe pas olobela bango nango peut-être bazo ko hésiter yango moni nzambe yesu ko zongisa makambo ya message oyo ya ba mèche namonaka nazaki na ndako mona okanga mutu suki namoni ange messager moka bimi c'était une femme na bimi na ndako wana ayebisi ngai abitala mutu na ngalongoli kitambala natali mutu na namoni suki na ye kaka bakangi suki na ye moko kaka normal bakangi suki na ye kaka tobenga basuki kaka ya maboko bakangi suki na ye kaka wana normal bakangaki yango ntango na bimi après à disparaître nazwaki chemin oyo ememaki ngai source nini o ba mèche eutaka ba mèche ezouta na monaka ezaka na cimetière ndeko moko ya mwasi azaki na ba mèche atelemi azaki na ba bino bozo différencier que non brésilienne ndeza mabe non nyonso sans exception. Donc azaki na mèche normal ndi bakanga mutu mèche na mona ba esprit ba monstre ba démon ba obima na cimetière ba ndi ko sise mwana mwasi wana makila de partout donc ba ndi ko liaye ndi yango ange ka ko ebisanga lobi no moni makambo moni ezali ba mèche eza monde de cimetière eza monde da makila ba source na eza mabe ezaka yango na révélation na obionka na mokuse nyonso ezaka révélation oyo nzamba talisaka ngai na par sa grâce concernant ba mèche lelo sikoyo po na comprendre nguya molimo mosantu nzamba enseigner koyebisanga ke koloba ba makambo ba mèche oyo peut-être mbala o na lobaka falaki na lobaka ngo mais na lobaka ngo vraiment te na ko enseigner mais lelo nzambe bisinga bina enseigner yango na sala sko enseignement sur ça et puis ba réalité nini oyo bandeko basi bazo vivre na kati ya dépouillement na luka na ko éclaircir parce que eza na batu oyo baza dépouiller balaka nan bazaka na dépouillement te babalaki normal ndenge tozaki na bavi nyonso to babiso nyonso toleka ya kala ya kotia babiloko nyonso ezalaki permis et mibali na bango bamesanaka déjà komona basi na bango na kotiaka babiloko wana bakomona basi na bango na kotiaka bamèche kozala toujours na babiloko oyoyo to renoncer déjà na yango sikoyo kokoma na moment tellement nzambe aza souverainement na ye aza vraiment souverainement élevé aye ko enseigner ndeko bandeko o bazaki déjà na kati ya mabala aye ko enseigner bango koloba ke non mèche eza mabe maquillage eza mabe kolata modèle ya mabe babillement kolata babillement ko séduisante eza malamu te nzambe ntango aye kokutana na bandeko wana bamabala ebele ezwi choc ezwi baproblème concernant message wana. Premier point yango na nini na touché bandeko oyo bozali na mabala oyo bozabobalanaka ozaki na babiloko nyonso tuwana ya kala nzambe ko interpeller nzambe ko enseigner yo comment kozala na présence ya nzambe.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, peuple de Dieu, Mote Nabana Nzambe Nyonso, Bipa Ezwami Biso, et vraiment, Tika et Kolo Pambolayo, c'est Oyabino frère Brice, papa sympa, je suis toujours là pour vous, et Bible Bina Biso, que dans votre connaissance, il faut, dans votre foi plutôt, il faut ajouter la connaissance. Donc, cette émission Parlement Céleste, et ça la raquette, Tofumo Malisus Namboebi, Makasi, et la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que l'Éternel parle à ses serviteurs. Nzamba Pambolayo, Papa Blaise, Norman Nasimakuna. Ok, c'est bon, on évolue. Comme coutume, je remercie d'abord l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié, soit glorifié, parce que tu es Dieu. Merci pour la grâce au Pesibiso Papa, et pour mon alisusu, na mokwalelo, ya moto tiki momao na maboko na yo, yonde zala bisotoli moi na kombo na estolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un grand merci aussi à maman Nyonso Oyo. Bazo continuer à soutenir les orphelins. Bavev, Baveillard. Un grand merci à maman Oyo. Bazo Meka Kotambola, le Lengenzamba Lingi. Un grand merci à papa Nanga, mes frères, mes sœurs. Un grand merci Nabino. Merci aussi pour votre soutien et c'est très important. Et j'insiste, ceux qui n'ont continué à lever la main Motali orphelinat, c'est parce que Nazo Linga. Berero tout ça qui bamboule l'équipe mais que l'équipe tout ça dans les sociétés pas battre même biso tout ça qui va avec nous continuer koloba to ba été que bateau tout ça na bango bazo créer makambo recréer voilà alors tout ça vraiment gueule et cette fois-ci zamba fongole biso misu to za lisusu ndenge tout ça là qui était donc cela veut dire faut que ça attention à l'orphelinat le coutage j'insiste parce que je sais hein dans yebi makambo nazo donc aux orphelins moko songolo olingi otina bon kuna contacter biso to biso ya vrai tout ça ya faux ça sera une bonne chose vous appelez bien pour nayo pour que au bois kambo on a maïté. Merci beaucoup et Bible na Jacques chapitre 1er religion pure et sans tache c'est soutenir les orphelins c'est très important to continuer ko sala bolam na mokili et ko tondisa ba panier na biso dikolo na lola nzamba pambola yo mtuza ne likia ko salisaka bana bitike to pe ko soutenir basali ya nzambe aussi c'est très important mais basali nzamba solo c'est très important et un grand merci na ba serviteurs de Dieu et ba servants de Dieu de partout place Bozali na monde na République démocratique du Congo en Afrique et puis na ba diaspora nzamba pambola yo vraiment et nzamba pambola biso nyonso pona bolingo toza nango ya monde yeso atikela biso aimez-vous les uns et les autres
pour que ba mokili ba ke tozali bolali ba ekoli na ngai. C'est très important. Tolinga na biso na lobaka cette chaîne c'est l'ensemble des saints. Hein, ils allaient boter ban nzambe. Vraiment nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Toujours un message à notre sœur directement Maman Gladys depuis le Gabon a fait une forte révélation et voire même à mon ange, a vu vraiment vision mon ange et va parler na ce qui concerne dépouillement, bien aimé, surtout ba maman na ba papa. Mèche aussi to lobelango, ba plante aussi to lobelango. Et kakate brésilienne des arabiens non, tout. Notre maman a vu révélation les sous ezaka ba confirmation ba marambo aussi to lobela. Ba place biloko wana utaka ya monia on a cimetière. Or moi, je disais que ba biloko wana za ba biloko utaka na deuxième monde, bien aimé. Eza ba sirène de ba créer akaba biloko na pour que ça la concurrence continue dans ba monde, na mokeli na biso awa. Alors pour te poser une question, eza que ba papier tout monde na ba tchana ba mèche na ba panneau. Oso mona ba toana ba tché na mèche wana ba tresser très. Ce sont des sirènes. Maman, mes soeurs, et ça va sirène. On doit faire beaucoup attention avec ce genre de trucs. En tout cas, c'est un ensemble aussi dépouillé. Au courrier que l'on l'a mis sur ma monte, mais malem. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors tout tambola, vraiment, n'engue nzambe alingi tozala ekozala malamu mingi. Oui, que ça va sacrifice, ko kila biloko, ko sala ndenge nini olingi, ko pesa bofrone ya ndenge nini sommet. La Bible dit vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Ce qui est tout sacré, ils ont passé, même à tous autres Mambeka. Voilà pourquoi tout ça, il est dit que tout Mambeka. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Alors c'est très important. Tout tambola l'angelo, Christ a dit tout tambola des babins qui sont chrétiens et qu'on a vraiment mal mingi. Alors, et tous un message derrière la caméra, Blaise Mavungu, un grand merci à toi. Et bah, on s'est levé sur Imange, Maman Gladys, et puis on se retrouve tout juste après. Suivez. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Eze abino la sœur Gladys. Na komisi nzambe ndenge nzambe apesi su makasi tomonana apesi accordé biso grâce tomonana lelo. Bon, avant to banda émission na biso, to bondela pona moment o nzambe accordé biso, to bondeli. Éternel Père de gloire, Père de grâce, na kopesa o merci Jésus-Christ. Comment on a les sous mukolo oya lelo ya samedi. Nzambe na pesi merci pour compter parmi les vivantes. Seigneur, message oyo tchelisu na kati ya servante na yo pour na ko transmettre na libota mobimba ya Nzambe et sa vie na ba mitema ya bato. Bato bazaki déjà na découragement, Nzambe o encourager bango le sous Saint-Esprit sala musala na yo ya ko enseigner peuple na vérité nyonso. Nzambe na ko poussa mosika o no soto za ka esprit ya ba doute, o no soto za ka ba esprit ya ko hésiter, o no soto za ka ba esprit ya ko poser ba question à mabe ezala mosika na chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, soit contrôle, soit possession, il y a un message on a débit, peine à fin, et combo et combo na yesu eko kumisa mape connaître la main, na ekope sa merci encore. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, na kotanga na passage mon corps avant na bandulu ba makambu nyonso oyo Nzambe achaki ngai ayebisaki nga ndenge ozongi lisu na média sortie médiatique na yo nde na permettre ozongela lisusu ko travailler zongela encore message oyo ya dépouillement ya ba mèche. Nzambe nda yebaka makambu oyo biso toyebaka te. Ndenge na Deutéronome lobi na biso, ce qui est caché, les choses est cachées, c'est à l'Éternel, les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants. Nzambe koyebisanga na kozongela sous message oyo concerné à ba mèche. Na kozana kososolisa na molimo mosantu komona ke kozongisanga de sous message ya ba mèche parce que nazaka coiffeuse musana bande kosala yango wana.
musala vraiment oyo nazalaki lokola nabotamaki nango na bandeki kosala ezalaki depuis bas âge ezalaki vraiment kokanga basuki take coiffeuse. Bon, tout un passage biblique oyo comme ça tokopartager oyo eza message. Toza na passage na biso ya 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. La Bible lobi na biso mwasi alata d'une manière décente acha iloko moko te ba or ba tresse parce qu'on a basé mingi na makamba ba mèche na makamba ba tresse oto ko chaka na mutu bien aimé dans le Seigneur. Nzambe ki suko ebisanga lobi la servante lobi la lisusu makambo ya dépouillement ya ba mèche. Message oyo ezonge bemba lebele na Alexandra déjà message moko oyo na mona nzamba memakanga koma nzamba bimisaka ngai na musala ya kokanga basuki nazalaki na ndako mona ko nazongi si révélation yango nazongi si révélation pour nebe kosunga nzambe tanga apesaka message tellement za nzambe bonzambe na yenda yebaka message ona opesa yango pour na tamboye pour na minute o likambo ezoleka oyo biso tozwe ko ignorer peut-être les ana ndeko bandeko mususu nzambe pas olobela bango nango peut-être bazo ko hésiter yango moni nzambe yesu kozongisa makambo ya message oyo ya ba mèche. Namonaka nazaki na ndako mona okanga mutu suki namoni ange messager moko abimi c'était une femme na bimi na ndako wana ayebisi ngai abitala mutu na nga longoli kitambala natali mutu na namoni suki na ye kaka bakangi suki na ye moko kaka normal bakangi suki na ye kaka tobenga basuki kaka ba maboko bakangi suki na ye kaka wana normal bakangaki yango ntango na bimi. Après à disparaître nazwaki chemin oyo ememaki ngai source nini o ba mèche eutaka ba mèche ezouta na namonaka ezalaka na cimetière ndeko moko ya mwasi azalaki na ba mèche atelemi azalaki na babino bozo différencier que non brésilienne nde eza mabe non nyonso sans exception. Donc azaki na mèche normal nde bakanga mutu mèche namona ba esprit ba monstre ba démon ba obima na cimetière ba bandi ko sise mwana mwasi wana makila de partout donc bandi ko lia ye nde yango ange ka ko ebisanga lobi no moni makambo moni ezali ba mèche eza monde de cimetière eza monde makila ba source nango eza mabe ezaka yango wana révélation na obionka na mokuse nyonso ezaka révélation oyo nzambe atalisaka ngai na par sa grâce concernant ba mèche. Lelo sikoyo po na comprendre nguya molimo mosantu nzambe enseigner koyebisanga ke koloba ba makambo ba mèche oyo peut-être mbala o na lobaka falaki na lobaka ngo mais na lobaka ngo vraiment te na ko enseigner mais lelo nzambe bisinga bina enseigner yango na sala sko enseignement sur ça et puis ba réalité nini oyo bandeko basi bazo vivre na kati ya dépouillement naluka na ko éclaircir parce que eza na batu oyo baza dépouillé babalaka nanu bazaka na dépouillement te babalaki normal ndenge tozalaki na bavi nyonso to babiso nyonso toleka ya kala ya kotia babiloko nyonso ezalaki permis et mibali na bango bamesanaka déjà komona basi na bango na kotiaka babiloko wana bakomona basi na bango na kotiaka bamèche kozala toujours na babiloko oyoyo to renoncer déjà na yango sikoyo kokoma na moment tellement nzambe aza souverainement na ye aza vraiment souverainement élevé aye ko enseigner ndeko bandeko o bazaki déjà na kati ya mabala aye ko enseigner bango koloba ke non
Mèche eza mabe, maquillage eza mabe, kolata modèle à mabe, babiyema kolata babiyema ko séduisante eza malamu te. Nzambe tango aye kokutana na bandeko wana ba mabala ebele ezwi choc, ezwi ba problème concernant message wana. Premier point yango na nina touché. Bandeko oyo bozali na mabala oyo bozabobalanaka ozalaki na babiloko nyonso tuwana ya kala, nzambe ye kointerpele, nzambe ye koenseigner yo komo koyi kozala na présence ya nzambe. Premièrement, dépouillement epesaka mutu pédicure, et naza témoignage vivante nango. Dépouillement epesaka mutu pédicure. Ba vie ya kala oyo tozalaki nango na apparaître bamonanga na sala boye na zongsa boye elongwa, parce que vieux homme oyo ezalaki kati na biso ya kozala toujours na babiloko wana ya kala, ya kosepelisa toujours désir de la chair, parce que Bible lobi na biso tozo vivre na kati ya mokili oh, mais nous sommes pas de ce monde, donc tozaka tosepelisa sous ba désir ya chair na biso teninge chair ebande kotinda foza na perruque ya sika, foza na mèche ya sika, foza la maquiller, foza la na biema moko soko lati ko attirer mutu nyonso to aza autour na yo. Nzambe aye kolongola biso ba façon wana, nzambe akomisi biso ba nouvelle créature. Premièrement, tango moi sazaki avant azala dépouiller ezaki ono komona muta kozwa perruque, atie perruque na mutu. Donc bato ba vivre na ba perruque ozo remarquer mingi ke bazwa soin ya suki na bango naturellement te. Bazora sous soin ya suki na bango naturellement te. Donc basuki na bango ekoma salité, basuki ekoma na ba cachio, basuki bakumba na mama bandi, parce que quoi habitué que yeso ka linga bima azali na collection ya ba perruque na ya kozora ka atie na moto. Mais dépouillement et komemela yo propriété, dépouillement faut kozala exemple kolakisa biso nini na kati ya dépouillement bandeko ya basi. Ma maman nanga dans le Seigneur, ma sœur nanga dans le Seigneur. Nzambe ko enseigner biso ni mutu okozala propre na suki na yo moko propre. Suki non naturellement par là okoza na suki no eza naturel, ozozwa soin nango ndenge esengeli, okozala aussi très belle, naturelle. Mutu okozala naturellement et belle. Suki kaka ozozwa soin na yo comme il se doit, parce que esprit oya sainteté tant toujours ba sainteté eza loko oyo eza peto. Donc la sainteté c'est quelque chose qui est pur, eza loko oyo eza pur. Donc eloko oyo eza pur eza kana tachité, eza loko la nzoto na biso. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez Dieu dans votre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous autres na biso eza temple ya molimo mo santo. Maman, ma sœur, kolobate le cause na dépouillement on a côté déjà na ba point déjà ebele. Kolobate ke lokola okomi na dépouillement eza occasion pour na yo ozala sale, ozala salité. Non. Non, dépouillement eza synonyme ya kozala salité te. Parce que na yoka bandeko mingi balobaka nakoma salité, nakoma salité. Bien-aimé dans le Seigneur, bato déjà toza dépouillement to sunga bandeko na biso no baza dépouillé te ba rejoindre biso. Ba ko rejoindre biso na image oyo biso tozo ko afficher devant bango. Mutu aza dépouillement eza d'abord na kati pe libanda. Jamais mutakoki kokutana na Christ atikala la même personne. Mutu mota kokutana na Christ atikala lolenge moko. Mutu aza converti parce que il y a des religieux. Religieux signifie la personne oyo akendaka na juste bato bakenda na bango église, akenda na kaka église. Akenda na dimanche fois keka église, ce sont les religieux.
ou bien à l'église vendredi, ben donc à l'église, pas pour que Azala converti, mais à ce que l'église juste pour esa habitude, voilà. Comme d'habitude, comme Toliaka, comme to Sokolaka, donc à aucune église dans sens wana. Donc mutabongo aza mutu oyo aza converti, aza mutu aza juste religieux. Mais mutu oyo a commis converti, la conversion eza na ba interdiction na ba permission. Jamais mutu akozala ou aza converti à vivre vie comme tout le monde. Ah non, là c'est pratiquement impossible. Donc, tant que maman, aux Libala, ont rencontré Christ, enseigné au message à dépouillement parce que aujourd'hui, Batumsu bazan la grâce, azad ayoki message à dépouillement à côté pe na kati ba YouTube, akutani pe na maman Gladys azolo bango, akutani pe na maman Musupa azolo bilango, akutani esungi e mengai tant nzamba zo enseigner ngai l'école o ya dépouillement. Azaki na noté ko fréquenter ba réseaux sociaux na banda kota makambo na te ya kotala ya kozonga. Mais tant nzamba ko permettre na kotala on a donc makambo nzamba banda ko enseigner ngai ezalaki déjà makambo oyo nzamba tali alobela déjà pe bande ko mususu esungaki nga lisusu makasi. En plus, message oyo tango zo kamwezo leka na matoi no ezo pesa o pasi na mutema bien aimé dans le Seigneur, isa message na yo. Isa message na yo. Isa ya yo. Kolekisa ngote bondela nzambe. Nzamba ko sunga yo ko mettre ngo en pratique. Eza lokola lisusu likambo nazo koloba toujours na bi un point maison na ba développement ebele na katika ya point moko o ya makambo eza itali ba mesh ya kozala propre. Ngai na ndimi dépouillement tant nzambe na beta déjà témoignage ya mwana déjà mwana na nga vraiment zaka na état critique kwa zoka bibon kati ya mutu pe pasuka ka pendant 10 jours na pesa déjà témoignage nango. Donc nzambe ko la kisangani ba chaka mwana kata mwana zaki no pita nzambe ko la kisanga ba chaki périque spirituel. Oui, en réalité ngape na sela ba bango ba périque. Tellement zaki kwa fesse na sela ka pe bana ba périque. Ndena yango wana na passe wana ta una mona ki na habité bien aimé dans le Seigneur. Yo mutozo ozo sala résistance na message o ya dépouillement a bango pe ba lekisi bien aimé dans le Seigneur. Eza na mukolo moko eza mukolo moko okufa eza passage obligé et na mukolo moko okufa okedeva créateur na yo kuna ozala na ni mobali ni bato batala kona mokili ndenge olataka wana mabe ndenge otiaka ba maquillage ndenge otiaka ba mèche ozala yo moko place wana oko rendre compte na makambo nini oyo misala nini yo salisaki nzoto naona se ya moi tango bande na boko bande ko vivre makambo yo bande ko salisa nzoto na yo yango nde okende ko rendre compte devant créateur na yo eza na bande ko mususu netinga eza ba na ndenge bibliquement parlant au bible zo bana biso mwasa ko sambela te mutu na epolele mwasi akoki kosambela te mutu na ye ezala polele fo mutu na ye ezala voilé me nga siko na nga nzambe ayebisanga nakoki kobima libanda te nakoki kotambola te mutu na nga polele mutu na nga fo ezala toujours voilé parce que nzambe ayebisanga binga naza na droit ya koadore mingi epuis naza trop na bakomba fo nazalaka protégé na protégeaka mutu na nga yango nga soki kaka na ndako na nga na bimaka ndako na nga te sans nazanga kocha eloko na mutu na se protégeaka bongo wana eza selon makambo nzambe loba mais bibliquement parlant bible pezo yo ba mwasa ko sambela nzambe te mutu na ye ezala polele fo mutu na ye ezala voilé. Donc ngai ezaki na kawana ya malade ya mwana pe na ye ko accepter mais bien aimé dans le Seigneur yo ko zala pe yo moko santé no mo ko zala toucher babiloko nyonso to tozotiaka bato babiloko nyonso bandaka kotia oyo omonaka vanité de vanité
remarquez ce qui moutaza pena malade hospitalisé même alinga maquillage yango ndenge nini même alinga perruque yango ya modèle nyonso même asala pena placard mobimba ya ba perruque soki aza na mbetu ya hôpital akozala na mesure ya kotia ngo na motu te mpo komona place wana enseignaka biso que vanité de vanité place wana soit enseignaka biso pema oyo topemelaka eza ya biso te pema oyo eza na mokeli nango eza na mokolo nango oyo so alobi alongola oka na clin d'œil oloba mpe lisusu te otya mpe biloko wana te bible elobi na biso mutu oyo azotosa mutu oyo alingi papa na ye ou bien mama na ye alingi bana na ye alingi mobali na ye alingi mwasi na ye alingi plus que nzambe aza dignité ya kozala mwana na nzambe ntango bamessage oyo ezose répété mama kozonga na légère te mama oyo oza na libala oyo message oyo epesa libala na désordre sambelaka mpona mobali na yo oyebisa nzambe loba nzambe ngai nayebaka makambo ya message oyo te ngai nayaka na mokili nakutaka nyonso me mokili oyo eza ya yo mama kobeta tolo te koloba te ke non ngai naomema makambo na makasi ngai nde naochange mobali ya ondimaka nde ngai nakomi non sambelaka tiaka ye na bapriere yebisaka nzambe naoloba na babasi oyo baza babala bango baza badota bango baza na mabala yebisa nzambe loba na nzambe nzambe yo nde mutu osalaki kopesa nga mobali nazala na libala ndenge mpo okomisi nga boye eza lolenge oyo nde olinga nazala na présence na yo nzambe touche motema mobali mpo nzambe nde mutu achangeaka bato nzambe nde mutu achangeaka bato mama kobeta tolo te yo nde okokotisa papa na message no na makasi ekomela bino occasion de shit tout le temps koswana ndenge nini mpe ozozala na kati ya dépouillement yo oza déjà mwasi ya libala yo oza d'abord sérieux en tout cas kaka biso kaka basi dépouillement eza nini te ke okoma sali te dépouillement fo kozala propre zwa so ya suki na wana shampoing elongi ndeti nga bo elongi na nga nde bomona wana natiaka na nga bamaquillage te natiaka ni fond de teint ni poudre natia eloko te mais elongi kaka na cuisine kaka biso bamama kaka na cuisine na pamboka na cuisine ongo yana babiloko eza babase naturelle okoki kosoigne elongi oyo ekobenda o bagraisse elongi na o basalite omona vraiment ke oza nao kaka etie na yo eloko te osokoli kaka mo oza propre suki na yo ozozwa soin nango osali yango shampoing onettoye yango bien okangi suki na yo ya mwa basivi mpe nga nayaka koyoka message moko mpe ya dépouillement naloba ngo mpe kaka wa ekosunga namonaka ndeko moko mpe azokoloba parce que tant déjà oaccepter message moko tokomaka na sensibilité donc tokomaka très sensible tant motu mosusu azoloba peut-être eza eloko moko boye yo mpo oyebi te ko nzambe alobela mpe na yo te nzambe akosunga mpe na ndeko mosusu nga nalandaka message moko ya ndeko azoloba ndenge eza bandeka kolobela dépouillement en tout cas nazalaka béni na message ya ndeko na biso yango ya bien aimé dans le Seigneur wana ya la sœur abandeka koloba nga mpe nazolanda ntango nazolanda noki la sœur alobi parti moko non ye ndenge aza wana ata suki oyo ata kosala banini ka basuki ya civile wana asalaka yango te atikaka suki neka bongo kaka bongo ndenge mpe naye koloba donc nga mpe seke naza na erreur parce que tokoma sensible na makambo molimo soki mpona okomi converti okoma sensible na makambo molimo nga mpe nalobi makambo sere oloba nga mpe na mettre yango en pratique bien aimé dans le Seigneur navanda na suki na nga na fongoli navandi na suki na nga ka bongo ekomi soki kosala lokola parce que biso toza bamindele te marge nga naza na suki na ngai ya bien naza na suki na ngai ya bien na suki oyo eza te bacheve nini non nga naza na cheve na ngai oyo ekoki kopesa nga vraiment pasi te kotika mobongo mais na santa kaka nakomokaka bizarre na mutu naoyokaka mutu ndeti donc omona elo moko osala yango oza pena na posa te mais otieka kobina yoka nzambe lokwa alobi na ndeko na ange azongelanga yebisi na alobi la servante de Dieu lokola osokolaki suki no na shampoing otiaki crème na yo na suki osoignaki suki na yo
salango ba civil zala à l'aise salango ba civil chakitambala na ozala bien faut zala à l'aise faut servir nzambe na esengo na kimia faut servir nzambe na paix message ani zonga deux reprises na zongela kosala ndenge nzamba lobana ngana sana suki na ngamoko na bakisaki eloko te na bongisi suki na nga na nzwa soin ya suki na nga nzoto oyo ndenge eza boye eza na posa ya korendre yango propre nzoto fo kozwa soin nango mai eza mpe na bato mosusu aza mpe na posa parce que dépouillement fo toloba yango bien dépouillement ntango moto ase dépouille na babiloko ezalaka ni omona okomi na bese ya bilamba parce que avant ozala dépouille bandeki kolata nyonso bandeki komona comme elamba garde robe ezalaki plein ozalaki na bavalise rempli mais ce que ntango okomi kose dépouille eza na biloko ebele donc odébarrasse meme nyonso otikela pete na elamba moko mais na bato baza na problème ya finance mpo nga mo mpe komela nga po se dépouille boza mpe na eloko olata te oza mpe na eloko mwa malonga mpa kolata te mais na bande kokumisa nzambe omona nzambe azoutilize bato na nzela yo moko eloko olati omonike te eloko oyo mpenza na ndenge nazaleli esimbi nga te mais nzambe azosala bato babengo servante na nzela na bato bayebi yo te donc eza babiloko moko eyaka okozala ata na kitambala moko bien bakitambala mibale zwa soin nango parce que tolobaka ate na bato baza dia na makoki ya osala fo toloba mpe na bato no bazangi mais baza na kati ya dépouillement et puis eza lisu na bato mosusu mpe bazangi bazose pose baquestion comment na kose dépouiller na ovivre ndeni eza mpe na bato mpe ya bongo me nga na encourage yo nzambe oyo ayebisaki yo ovivre na condition kozala dépouiller nzambe wana akoresuscite bénédiction kouta de partout po ozanga elamba ya kolata te nzamba kosala en plus yo moto ozoloba ke kokanga suki aka mosala na yo soko otiki suki nde nga mpe na mipozaka baquestion wana mpe nakobaka kaka na kosala yango ti nzamba ya kobimisanga nango définitivement soko otiki suki kokanga bato suki ovivre ndeni mosala ndeni na bana vino ekozala ndeni nga na koteya yo lelo na témoignage vivante nga nzambe mpe alongolanga na mosala wana lelo oyo nzambe azwaka soin na nga na lolenge ya lingeli parce que aza nzambe komipose baquestion te soki nzambe alobi na yo eza mabe bible elobi na biso bien na kotinda bino jésus christ alobi nafonga nakende mpo consolateur aya saint esprit akoensegne bino baesprit vérité nyonso akoensegne motu oyo oza na libala ezosala l'occasion de shit na papa ezosala l'occasion de shit mpo sambela mpo na ye si réellement l'homme là c'est l'homme de ta vie nzambe atia ye mpo na yo nzambe oyo apesa yo ye nzambe wana akolobela ye okozwa kimia yo mpe motu mpe na bandeko mpo botami na bango depuis okoma dépouille okoma mpe occasion de shit oyo mpe bakoma kosemonke na yo kangama na nzambe koyoka bato te yoka mingi nzambe parce que pema oyo ozopemela na bomo eza ya yo te eza ya créateur oyo nzambe oyo mokolo pema wana yoka ye koyoka badécouragement bato te eza na bandeko mosusu azokomitala nga age dg pusani na bali mpe nano te sikoyo na badépouillement oyo na osuka nde nini nzambe oyo apermettre ozala dépouiller avant mariage nzambe wana akopesa yo mutu oyo akoaccepte lolenge nzambe akomisi yo mpo ahonore yo na lieu de mariage avec Dieu tout est possible kose limite te komimona pamba te yeba nzambe oyo apermettre ozala dépouiller avant le mariage avant ozala kobala nzambe akobalisa yo tozomona yango mpe na réseaux sociaux bato baza mpe dépouiller baobala mokolo mpe libala mpe azaka ya dépouiller atie mpe eloko te bazali baobala donc nzambe akosala oyo nzambe aloba na vie na yo eloko moko kaka toza nango mposa na vie c'est concernant oyo nzambe aloba mpo na biso
faut obéir dans Nzambe. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tous en obéissance dans maloba ya Nzambe. Ezaki yango wana numéro nanga eza na bas de l'écran. Mutu akozana posa na songe pour internet er moko tolobaka makambo limité, mais mutu akozana posa lisungi na niveau ya prière ya famille oyo makambo ezotungisa na niveau ya prière ya santé na niveau ya couple na niveau ya conseil etakenge toza basière dans le Seigneur eza na question moko azaki nango posa en tout cas bo hésiter te naza dispo mpona bino nyonso bana Nzambe wakozala na problème mpe ya lisungi ya prière ya santé mutu nyonso akozala vraiment na posa ya kocontacte nga en tout cas naza disponible. Message eza passé na kimia nyonso tobandaki na Nzambe alpha pe tosuki na ye omega. J'en suis prié, je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Toki, une forte révélation. Il y a notre maman, notre soeur, maman Gladys, depuis le Gabon. Un grand merci à toi, maman. En tout cas, Nzambe a continué au Fongolayo, au Tali sur ce qui est caché profond pour n'appeler sa libotanae. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances, bien-aimés. Et la Bible nous dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est qu'il y a des vérités et affranchir, et la moindre. Quand il y a bien-aimé, peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. C'est un peuple mort, bien-aimé. En tout cas, tout ça la gueule, tout ça l'intention, c'est un ensemble de ce genre de choses. Parce que même quand on est belé, en tout cas, un grand merci Nayo maman, un grand merci Nabi en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et numéro à notre sœur affiché à l'écran, appelez la sœur, posez ma question Nayo pour finir chaque commentaire et kitoko, encouragez. Priez aussi pour Naïe parce que ça et je suis arrivé à la fin de cette émission. Un grand merci à Bananzambe Nyonso et mon numéro est affiché. Nicolo Ekrawana au Bengi Bisso et Kozala Malam Mingi Tomeka orienté au P et le Goyo Seigneur orienté aux Malam Mingi. Vraiment, Nzamba Pambolabino, que le Seigneur bénisse abondamment. C'est toujours votre frère Maurice Papa Sympa. Je suis arrivé à la fin. N'a pas moli Moutounion sur un problème. Il y a santé, Nzambe azongi sa santé na yo na kombo na Yesu, ozana problème financier Nzambe asimba apesa makoki, ozana problème mozo manque peu du cœur et tikete le boko Nzambe epesa kimia na famille na libota na détruire o nyonso ya ba démon bazo attaquer ba démon nyonso bazo linga ba bebisa libala na yo foyer na yo vie ya bana na yo ebeba na bibisi yango nom puissant de Jésus soki na kati ya libota bana babala kate kane na oloba boye au nom de Jésus ba obala na kombo na Yesu pour que za na batu ba luka misala bazo yango au nom puissant de Jésus na kombo na Jésus lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ et ce qui est sa zone, je pense que on se verra la prochaine. Bye bye.